la chaîne qui vous édifie. Message ni mama za na motope vision ni wa kutanaki nango amonaki nani oya monaki bien aimé tous en a besoin tous voyer dans nzela ya singa et de tout ça li appelle na maman na biso prophétesse Israël azolanda biso je ne sais pas ce qui réseau est bien tous voyer lokola nde nazo supporter solo oyo te malamu nazala na nsima na ye bien aimé nakende na baluki nakende na nsima na ye solo wana ezolandanga kaka nazokoka korespire te epuis nesika wana ezalaki na ezalaki neti banzinzi banyama wana mwayo fongola misu eza te mwayo fongola munoko eza te soko ofongoli munoko banyama wana ezokota yo na munoko soko ofongoli mpe misu ezokota yo ezoderange yo ozokoka te bozotia maboko boye bozopupula ngai na mobali na nga tozwaki singa tozopupula nini banyama wana mpona bato wana mpe oyo bagene wana oyo bakufaki ntango bakufi bango nyonso na virus mbala moko biso kozwa basinga mpo toleka parce que banyama wana ebandaki ezalaki partout tozokoka te vraiment na solo na banyama parce que ezalaki esika bato bakufa alors yango bien aimé mwasi wana akokaki te kobomba kilo wana abandaki kolukaka esika nini akokotia kilo oyo azalaki nango alors yango mbala moko ntango azopresente bacamarade azopresente bato epai ya mobali na ye yango sikoyo mobali na ye asepelaki mais eloko na supportaki te vraiment solo wana ezalaki makasi eza solo mobali na ye abandaki kobimisa solo eza ya kokufa alataki chemise moko ya pembe ndenge kaka aza mwindo ndenge azalelaki yango bien aimé vraiment eza malamu mingi kozala kotika mobali na yo azalaka malamu na bato yo mpe mwasi ozalaka malamu na bato eza malamu te koprive vi ya mobali na yo koprive vi ya mwasi na yo nzambe ayaka Seigneur Jésus Christ ayaka na mokili oyo eza mpona kotia kosalisa libota kosalisa mama na bana kosalisa papa na bana kosalisa bandeko kosalisa libota yango alakisaki nga ke tala likambo HP Media, la chaîne qui vous édifie. Merci beaucoup et merci Nabana Nzambe Nyonso Kolo Apambola Biso pour la disponibilité, pour la fidélité à travers cette chaîne EHP Media. Merci beaucoup Nabana Nzambe Nyonso de partout où vous êtes. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour nos commentaires à Kitoko. Merci parce que encouragement est allé. Merci parce que remarque est allé. Yaoundé Salaka Force Nabiso, c'est votre humble serviteur, le frère Brice Papa Sympa. Nous sommes là toujours pour le kumu wa Tata Nzambe et Nabiso. Avec de la Bible à l'obi. Vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Ezalaka esengo mingi kokutana pe kofanda na présence ya Nzambe pambate libanda na biso libanda na ye vie ezalité place musoto kokima ezalité na yango tika Nzamba pambola yo yo mpo temps ya kolanda biso une fois encore sur ce plateau il y a EHP Media vraiment le kumpi masanjoli ezonga epaya Tata Nzambe et avant ya kobanda bibeta sibiso en toute chose photos wakakolo to chaye ava solo kola alpha to bondeli Seigneur merci parce que za malamu kembo pe masanjoli ezonga epaya na yo parce que ozali kolo na nyoso o mokeli o akela likolo pe na se papa totiki tant fort pour na maboko na yo et bake ozana biso la début lokola alpha pour cheminer na biso lokola Emmanuel osuksa na biso lokola omega à travers
ces messages. Kolokum samve basan joli elimo santo na yo molimo santo ebana kozana moko opozana biso elongo awa esoso lisaye ce qui est profond et caché na komona skolobi amen. Merci beaucoup et biso bayo totali biso ba liboso to s'abonner sur cette chaîne pour na kozwa continuité toujours ya ba message ya kolo Yesu Masia et pambate globina biso peuple sans révélation et peuple sans frein et na nzela ya kotalaka etandoki ewo kolo azali kolobela o ezali basali na ye vraiment kolo pambola yo bilobi il est le rémunérateur de celui qui le cherche a mimonisa makana ba ebadinaka ye et yeba kendengo zolanda biso peu importe problème ozana problème de santé et se déranger et au nom puissant de Jésus je suis là et aux entrées à Kolanda biso je déclare tout l'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ et qui t'écorne et peu importe problème aux anango à travers cette émission à travers message des opé samalelo kolo eba na kozana na yo na kombo na yesu na vraiment finance nzamba pesa finance et de l'autre zana message moko ezouta depuis la France. Il y a notre maman Ouazalipe servante de Dieu comme on a eu maman Israël. Donc vous voyez, Nanzela et Singa. Vraiment, on a cinq aux à la disposer et zala vraiment calme au car révélation ni nzamba talisaki mo salinaye. Révélation ni talisaki basalinaye pambate ya lobi a révéler ce qui est caché et profond. Et on a cinq au pesa biso juste ngonga ya muke pour que tu comprennes ni nzambe ya linkoloba. Vraiment kolo a pambola ba mama nyos bozolanda biso puis ba papa nyos au départ où vous êtes et je dis un grand merci na ba nzambe nyos. Merci une fois encore pour votre fidélité. Merci l'équipe ya EHP Mobile derrière la caméra. Bables Mavungu, merci beaucoup pour la disponibilité na yo zotika bisoté toujours et merci beaucoup na Charlie Kanga Image Pro ainsi que tout le monde. Oui, toujours maman na nzela ya singa et na yambo tokota na sengi yo lisusu vraiment vous allez disposer pour ka message ni maman za na motope vision ni no akutana kinango amonaki nani o ya monaki bien aimé. Tous en a besoin tous voyer na nzela ya singa et de tout ça li appelle na maman na biso prophétesse Israël azolanda biso je ne sais pas ce qui réseau est bien tous voyez oui nazo benga ona nzozo lisuste oui aux en direct na EHP Media bandeko bazana posa bayoka o tozo partager lelo biso nyonso ensemble na bango et au pesina no kombo nani mama fandi wapi ngana ebike biso mbali to ebani déjà mais bato bazotala yo c'est pour la première fois bazana bezo ba kombo mama kombo nani shalom eza kombo langa eza maman Israël la prophétesse na vandi na France. Maman Israël au fandi na France maman oui vision ni okutana na ngoto pe témoignage au link ko partager na bana nzambe lelo to tikela yo temps avant on a tikela yo temps bat bazolanda yo so ko pesa bango bambote ouais bambote shalom bana nzambe shalom na bino. Alors vision oyo nalinga na loba lelo nazwa kango le 15 septembre 2020. Le 15 septembre 2020. Voilà. Vision oyo zalaki mukolo wana abana lala na exaki nzambe en tout cas moto nyonso oyo abloka mariage nanga en tout cas nzambe yo moto yebi liloba o nalobaka yango après si matango na lali na jipongi naye komona bato ebele bazalaki contaminé na virus bazalaki contaminé ba virus bango nyonso bazalaki ba gène alors bango nyonso ndenge bazalaki contaminé babandaki kobela wana yango ememaki bango na maladi bango nyonso babandaki kokufa bagene wana babandaki kokufa sikoyo après nzambe aye komemanga ngai na mobali na nga aye kolakisa biso
namoni mwana mwasi moko boye mwana mwasi wana azalaki na kilo azalaki na fardo oyo tobengaka ke oyo tolobaka ke azalaki na kifunda fardo wana oyo azalaki nango azokoka yango te abanaki koluka esika nini oyo akoki kotia fardo wana esika nini akoki kotia kilo wana alors nga na mobali na nga toyebisi ye mama soki ozokoka fardo oyo te malamu otimbola libulu mpona obomba yango na sia mabele mama na sikoyo abandaki kobanga azalaki mwasi moko boye aza mpenza mokolo te mwa jeune sikoyo mwasi wana azobanga azokoka te azotambola partout azokoka te place oyo tozalaki ezalaki esika moko boye mabele oyo ezalaka ya plage sikoyo mbala moko namoni mwasi yango abandi kosolola na mobali na ye namoni mobali na ye mpe nayebi ye alataki mobali na ye akufa mobali na ye azalaka musicien abandaki koyebila nzambe mobali na ye abandaki kosala bakriste na aza congolais ya RDC oyebi kombo na ye abandaki kosala koma oyebi kombo mobali na yango wa musicien akufa kombo na ye en tout cas ayeba na frère Clovis Makola papa Guilain Mizwa voilà okay. Eza ye namoni ye bazosolola na mwasi yango na mwasi na ye sikoyo mwasi na ye mobali azotala kaka mwasi na ye sikoyo abandi kopresente mobali na ye bakamarade ya mobali na ye abandi kopresente ye liboso mobali azalaki nesengo te mais mwasi abandi kopresente mobali na ye mobali afongoli motema azosepela chaque fois mwasi na ye azokende kozwa bakamarade ya mobali na ye azokende kozwa bato moko ya mobali na ye azopresente mobali na ye azosepela sikoyo nga sikoyo solo moko oyo ebandi kokimisa epa mobali na ye solo akokufa solo wana sikoyo nga nazosupporte yango te nalobi mpe lokola ndenge nazosupporte solo oyo te malamu nazala na nsima na ye bien aimé nabaluki nakende na nsima na ye solo wana ezolandanga kaka nazokoka korespire te epuis nesika wana ezalaki ezalaki neti banzinzi banyama wana mwayo fongola misu eza te mwayo fongola munoko eza te soko ofongoli munoko banyama wana ezokota yo na munoko soko ofongoli mpe misu ezokota yo ezoderange yo ozokoka te bozotia maboko boye bozopupula nga na mobali na nga tozwaki singa tozopupula nini banyama wana mpona bato wana mpe oyo bagene wana oyo bakufaki ntango bakufi bango nyonso na virus mbala moko biso tokende kozwa basinga mpo toleka parce que banyama wana ezalaki partout tozokoka te vraiment na solo na banyama parce que ezalaki esika bato bakufa alors yango bien aimé mwasi wana akokaki te kobomba kilo wana abandaki kolukaka esika nini akoki kotia kilo oyo azalaki nango alors yango mbala moko ntango azopresente bakamarade azopresente bato epai ya mobali na ye yango sikoyo mobali na ye asepelaki mais eloko na supportaki te vraiment solo wana ezalaki makasi mpenza solo mobali na ye abandaki kobimisa solo mpenza ya kokufa alataki chemise moko ya pembe ndenge kaka aza mwindo ndenge azalelaki yango bien aimé vraiment eza malamu mingi kozala kotika mobali na yo azalaka malamu na bato
yo mpe mwasi ozalaka malamu ozalaka malamu na bato eza malamu te koprive vi ya mobali na yo koprive vi ya mwasi na yo nzambe ayaka Seigneur Jésus Christ ayaka na mokili oyo eza mpona kotia kosalisa libota kosalisa mama na bana kosalisa papa na bana kosalisa bandeko kosalisa libota yango alakisaki nga ke tala likambo oyo eyelaki couple oyo tala nzambe atalisi nga ndenge mobali azalaki na mawa azalaki ye te kuna na nini na esika wana ya ténèbre. Alors vraiment ezalaki pasi vraiment pasi yango onana mutuna. Allô? Oui. Oui, maman Tolandio, très bien. En tout cas, merci beaucoup. On a révélation moko ya kitoko pour édifier batikali basi fo babum de la pona mibali na bango. En tout cas, merci beaucoup maman. Kolo pambola yo a baxela o lisusu. Afongola o ba révélation ya binene koleka pour que o édifier na mo peuple de Dieu. En tout cas, merci beaucoup maman. On a toujours première partie to tikio to yeba kozongela yo à la prochaine. Merci beaucoup maman. Merci Nabil. Merci beaucoup. Kolo pambola yo. Voilà. Et Toki vision maman qui très bien. Na meka kolimbolango po bato balandi bien te bayoka. Maman lobi pendant qu'azaki na prière ko bondela. Kolo amemie na voyage avec komona notre frère wazaki chantre munene bat babanda ko komona yazo bela nzambe Guilhem Mizwa et maman lobi amona qui est place ya bien te donc alobi ténèbres mais lieu de tourment amona qui na lieu de tourment et komona mona qui kuna maman lobi après avoir komona ye amoni mwasi ya le frère Guilhem ala qui na charge na mokomona ye donc fardeau a même en makasi donc maman ligne kotali sabiso juste ceux qui Guilhem Mizwa plutôt akufaki et parmi mambo akufa nango ezali mwasi na épée a contribuaki na kati pour que yenda yebaki makambo le frère akotaki nango bande ko sala eza juste confirmation il y a révélation à maman parce que tolobela ngo pe na ba témoignage mais maman ndamba meki kotali sa lisusu pona kolobaka bon ngana zana contacter na ebite bino ba o bozona ba contact ya bande ko to ya la femme ya notre frère Guilhem Mizwa et to sambela maras pona mwasi na ye puis ezaka ya repentance ya roluka koluka nzambe sincèrement kobondela ko prier pour que mawanzambe ekita likolo ya mwasi na ye. Alors nous sommes arrivés à la fin et je dis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci également pour votre fidélité, merci pour nos commentaires à Kitoko, merci aussi pour votre soutien, merci pour nos prières. Merci, vraiment pour la pambola biso. Nous sommes de cœur avec vous et pour continuer pour l'imana bongo, c'est ça, beko christatique la biso. Et là qui message au maman Zaki nango, na katia mutema pour nous partager ango na baranzami. C'est très édifiant et yoza mama inde mutajera kandaku. Et Bible Robin Abisso et le comment marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair et Christ. Père le Baki, Bible Talissibiso, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Maman, aux na Katsandak, la Bible nous dit Jésus-Christ est le chef de l'homme, mais l'homme est le chef de la femme. Et na Katsandaku, chef aux aliments bali, même ta géraka famille foyer. Na Katsandaku, les aliments maman. Comment ba maman? Vous bondelaka toujours pour notre papa. Vous priez, peu importe. Vous avez moi c'est mon salanzambe. Vous avez moi c'est prophète. Il y a prophète. Vous avez moi c'est pasteur. Moi c'est évangéliste. Bondelaka. Chaka mobile na wana maboko nzambe. Et pambate azana bitumba. Bien aimé dans le Seigneur. Azana vraiment na bitumba. Alors notre numéro est là, il a affiché na bas écran. Numéro maman Pezawana et Coco Bengaye. On te dit bien tout na ba question au Seigneur Nango. C'est notre maman Israël la prophétesse. Ada depuis la France, afin de la France, Bengaye et tout le monde a question de poser un mot à Mbappé à Kolimbola. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci
pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, soit glorifié. Merci parce que nous dit l'ange de l'Éternel tout autour. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui nous a été, tout le monde en a rapprochement. Je dis aussi un grand merci derrière la caméra, Papa Blaise Mavoum. Et pourquoi pas celui qu'on appelle Monsieur Charlie Kanga, Image Pro. Et pourquoi pas Blessing, Casemiro, ainsi que de Myongo, toute l'équipe de HP Media. Merci beaucoup pour notre temps au Réseau Sabiso, ainsi que la fidèle Nyonso. En tout cas, beaucoup de la biso, voilà, bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.